ese gwetondinga omotema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bande ko balanda émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eyingela o mabota mabino. Merci encore une fois babonné na biso ya Océan du Congo, bo continuer ko s'abonner massivement, bo kozalaka bongo de cité pe na bilo bato bozwaka libako ya kolanda émission du début jusqu'à la fin, bo continuer ko partager, ko liker, ko tia ba commentaire pe ba suggestion pe ba j'aime na bino. Nzambe akozanga te ko pambola bino ya solo bande ko nanga azali esiko to analysaka ensemble, ezali esiko to ko sala éveil patriotique, ezali esika auto ko sensibiliser, ko mobiliser ko longola peuple congolais na bolema bande ko nanga vraiment passe pe na République démocratique du Congo na maima ko salama lelo to ko lobani to ko analyser nini to ko analyser 20 ans 25 ans après mort ya Mobutu tomoni bongo mama Bobila Dawa tomoni bo libota na ye bakitaki awa pe bolandaki bango wala la betando eke boni balobaki pe bato ba koloba ete mwana mboka Félix Tshilombo alingi bongo ebembe ezonga pe famille bali ko boya to ko analyser yango to ko lobela lisusu affaire kuluna bande kolanga ba kuluna balobi vraiment biso pe to nali bato esengeli to loba kasi bango babengaki mama Océan na banze bato balandi ezui pe to lukaki bango ba interpeller lisusu pona koloba na banzi wana bokolanda awa po ete awa nde to yambaka bakongomani nyonso pe bali libre pona koloba pamba te ezali ete tolobela mboka Congo kasi ezali bongo kaka na chaîne na bino ya Libération Océan du Congo bandeko na ngai toleka na mai oma koleka bandeko na ngai 25 ans après nini ekosalama bandeko na ngai tomoni bongo Félix ndenga bijouaki rôle epai ya Lumumba kasi Félix yowana atelemi lisusu ke ebembe ya Mobutu eya yango biso tolobi to analyser nani ebembe ya Mobutu soki ezongi na Congo ekosala nini ekomema nini na temps oyo mboka yali na occupation. Est-ce que Mobutu akoki kosepela ke yeba kunda ye na mboka oyo ezali occupation si lota ya bundelaki 44 multipartisme abundelaki makambo etali tribalisme Mobutu aboyaki tribalisme na bomoi na ye abomaki 44 multipartisme akomisaki pays un et indivisible. Posa ya Mobutu po azonga ayo ezali ete azonga na kimia bunagana ekangami ti lelo solution yali te tokomona kuna na bandudu bakoboma solution ezali te kasi Félix kaka accusateur akokize lisusu ke famille ya Mobutu eboye ebema Mobutu eya famille ya Mobutu ekosepela Mobutu eya na kaka oyo na mboko ya occupation Mobutu atikaki biso Zaïrois dans la paix retrouvée bongo Mobutu eya kozonga na Congo, dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés pour l'effort, prenons les plus belles là. Mobutu akozonga lisusu. Félix tika biso na makambo oyo. Toali na poso sele biso makambo ya kitoko ya kobenga na ba Rwandais, ya kobenga na Moniki. Tolingi ba Congolais ba mona malamu, peuple congolais ali na pasi. Bande ko dangai. Bolanda nini Océan asolaki na bakuluna. E bongo tozonga na biso. Mbote ndeko loba mo makasi bon yo oza nani po la kutaki voice na yo na telefone oza nani ozali président ya banani coordonnateur ya jeunesse en danger ok merci coordonnateur ya jeunesse en danger kasi numéro ya mama Océan ozweli yango wapi nazi yango na ini ya bémission na ye olandaka bémission mama Océan oui mikolo ebele vraiment mikolo nyonso bon sikoyo nini olingi mama Océan asalela bino tolingi mama Océan mpe voi na biso eleka na nzela na ye mpo bato balandaka ye mingi biso tose marginalisé en tout cas toza marginalisé biso bajeune mais badako traité biso na makambo ebele oyo bazoyeba pe cause nango te faudrait pe topesa version de fait na biso mais bino balobi boza bakuluna boza kodéranger population bozali koyiba bozali kokata bango na ndenge botika voice bino bakuluna boza déranger sikoyo est-ce que musala ya kuluna ezali malamu to mabe bo dérangement oyo bino bomoni ezali nini po bato bazolanda bino sikoyo partout dans le monde mais yambo ete biso to déranger to babenga biso bakuluna ndenge bango balingi est-ce que bayebi mpona nini pe biso tokomi bakuluna
soit bango pe basali eloko nini po ete ba jeune bakoma bakuluna te. Wana ni mama na likambo bato balingi base poser ba question ke baluka nano ko condamner ba acte oyo eza ko salema. Allô, loba bazo kayo. Oui, soki biso to ba jeune bakomi bakuluna ndenge baoloba parce que n'ont pas été pris en charge. Bato bakokamba mboka bayebaki te ke ba jeune pe baza na baposa na bango na baspiration ya un certain âge basepelikoa musala. Comment expliquer mutu atongo ti po kwa libanda ana eloko akosala te, ana eloko akolia te, me ekomi habitude des années abandon. Balukaka te baza komona eloko akoti eza kokoba eza kozwa ampleur ya mabe. Balobaka eloko te bapesaka misala te. Yango mutu ya posa ya kolia ya kolata ya nini akomi koutilize lolenge oyo akoki kozwa nde akotinda na baacte ya bongo oyo mpe biso sepela te mais choix ekate. Vraiment na banzi bato balandi yo ya solo ezali faute ya bakambi ndenge yo lobi po ete bango baza kolinga koyeba te nini esengeli bino bosala kasi lokola bango bazoyeba te mpona nini te koleka na balabala to kokende na baparlema bisiko bovotaka badepute koloba kasi bino bondimi kaka ke bozala bakuluna konyokola mpe bato bali lokola bamama na bino bandeko na bino awuti mosala okangie na lichete okatie loboko obomi ye obotoli biloko na ye eske eloko wana esalaka bino mpasi te osino nta boyebi bisika bakonzi wana bazalaka mpe boyebi bandako na bango. Mais ekoki kosala o mpasi mais eza lolenge oyo yo okoki kozwa eloko ya kolia lolenge kaka wana mpo soki omoni bandeko na biso ya basi peut-être ye akoki kotelivre na prostitution mais mwana mobali akosala yango te akoutilize force motrice na ye nde yango toyitaka force motrice mpona kozwa eloko ya kolia mais yango eza mosala te oyo moto akoki kosala. Mais on arrive à un fait que essayer de kosala bongo parce que nzala bakangaka yango te nzala bakangaka yango te et puis okokende koluka mosala nini lifuti yango nini 4000 2000 yo kosala mosala ya jour mobimba bango batia induki na nsima na bango esengeli bayebi ezalaki kaka lolenge ya bagene ya korevandike mais bango baza comprendre te eza une façon ya korevandike tel que soit mabe basali po toza koyoka pe bamosusu na baeste basimaka minduki bayokani te bake basimi minduki basali rebellion eza ma revendication oyo bakonzi basengeli bayoka pe bayoka pe biso na cahier de charge na biso tozwa solution parce que biso tokomi à la merci pe ya bango kokanga atosali pe eloko te bamakambo ebele kotinda biso kosala babilanga oyo bazokobusanaka eloko wana eza pe kopesa malamu te eza koviole badroit de l'homme atako moto aza mabe me badroit de l'homme eza inaliénable esengeli ezala respecte et en dehors ya violation ya droit de l'homme eloko wana pe eza contre l'humanité nani pe akangelaka yango bato na banza bakonzi basengeli batala likambo ya kokremia mwa mpo mpe totika nani kosala misala ya lolenge wana pase moto akondima te avandaka banda ntongo ti pokwa akolia te ekozala eza mwa pasi akoluka kaka ya ye lolenge ya kozwa eloko soki otali bamilitaire eza ebele sikoyo banda likambo ya bampa de la rie ebanda bakonzi na biso basalaka nini mpona bana wana eske bango bana droit ya kotanga te bana droit ya kolia te mais toza na ministère ya genre ya enfant et famille mais bana bango basalaka nini ntango bana baza kotelengana na nzela quelle est la part ya responsabilité mpona bana wana so ntango bakokoma mikolo leta osatendre na nini bana wana baobanda kosala nini
moi te que l'état moko aza mokri moto oyo aza kotia mbilinga na mitu ya bajene soki bazipla ya malamu oyo eza koprepare promese na kati makambo wana na nsima ekoya te po soki ezosala te ezozwa eloko te eza deja bombe atomique elelo phénomène eza kaka libandela ezobanda soki eloko wana te ya kopesa misala tokanisi ke ekolongwa na niveau eza lelo vraiment soki bakanisi kopesa bino misala te ekoleka mpe kolongwa na niveau eza lelo mais sikoyo yo lokolo ozali mokambi na bango yo moko na natake mokambi ntango ovandaka na bango likanisi nini opesaka bango mpe yo ozokamba bango na commune nini to na parti nini biso tozali kokoba na sensibilisation na bango batika baacte wana mpo tooriente bango na komba ya nzela ya koyebisa bakonzi posa oyo eza ya bango na ndenge toza korekorte bavie na babesoin mais toza mpe kokutana na banini na bango yo ntango yo koyebisa ntango yo ozoyebisa nga na tika oyo okopesa nga mpo nasala nini esale ntango oyebisi etika oyo ifo kolakisa oyo ye akosala mpo aganye eloko ya kolia mpo aza mpe moto akoki kosurvivre po ebele mpe baza kosala yango na ndako babimisa ye oyebi lelo bapenya ya beglise eza bana bandoki oyene moto abloka makambo na yo eza mpe eloko oyo eza kotinda bana na mabe ya de parents disent à l'enfant yo osi okoli milukela me oyebi naa na mosala te na milukela siko nasala ndenge nini eza problème biso tokambaka bango antuka toza sika na mbele na makala na ngaba nde tozokoba kosensibilize bango ya façon ya ke oyo wana eza mais difficulté eza ke bango mpe baza kosenga misala baza kosenga reconnaissance ya misala ntango bakosala yango bakosala nini mpe bakovivre ndenge nini vraiment merci na omona mboka na mosala oyo ozali kosala kasi ntango oyo bato babimaka mpe na balabala to biso elongo lokola bengi mama na bino océan mpo boyebi ke bolandaka ye bomoni mpe mosala na nga bondimi ke ngai na bino elongo tokoki komema changement mais sikoyo mpola nini mpe boyaka kopesa biso coup de pouce te tobima elongo kokende epai ya bakonzi wana totalisa bango soki bango bamenase biso lokola bana wana bayebi deja kosimba lisheti bayebi deja kosala makambo mosusu tokoki mpe kokota mpe na kati ya soulèvement toyede mpe mboka na biso na lolenge mosusu mpo bango mpe bazwa misala mpona nini basalaka yango te kaka kolanda bandeko na bango oyo mpe bakonyokoma na pasi oui ezali makambo ya sensibilisation na ya discours lomoni ntango toza éparpillé tokokoka kosala eloko te il faudrait que se mettre d'accord na lisanga esika moko totala avenir ndenge nini tokokende na ndenge tokoki toza deja kosanga kopartage ba idée makambo oyo eza ya nsima peut-être soki tokutani nde tokosolola mais tokotinga yo opesa biso coup de pouce wana bito eleka epa na yo tobanda kotolola mpe koyokisa bato bayoka bamona bito mabe ete toza mpe na bolamu na senga tozwaka mpe nkita ya ekolo oyo eza kokabwama lelo kaka epai ya bapolitike vraiment matondola o ndeko na ngai na mosala kitoko oza kosala mpe lokola oponi mongongo na ngai tokotika bino te mpo ete mosala tozali kosala ezali kaka tobundela peuple congolais mpe peuple congolais alongola mpasi oyo ezali komona na boye lokola bino bomoni ete na nzela na ngai na bino elongo tokolonga mpo na kotombola bayibilenge kasi nini okolobala bato bakolanda bino lelo to mpela bakambi ekolo mpo ete babwaki bino libanda babosani ete ndenge outi koloba ete ezali kaka mopepe moke ntango ekoya monene na bango mpe bakomona mpasi nini okoki koloba na bango naza koloba na bango ete bazwa baconsidération kwa ya bajeune vraiment bandeko na ngai toza na problème ya réseau aza avenir ya mboka
Vraiment, tu as la problème de réseau. Allô? Oui, nami nasukisa boye ntango bakomona rwanda aza koagrese rdc baza kobenga na bagene bakota mapinga sikoyo wana nde bamoni considération ya bagene sikoyo mapinga yango baza kotinda biso tokota na salaire nini ya $80 eske okoka kotela ndako eske okoka kobala tosengi bakolipapeleka na dialogue social tokende kopartage kita ya boga na bato nyonso oyo bakosala epuis bazwa considération ya bagene soki jeunesse eza te pays oyo baninga bakozwa toza determine ya kobongisa mboka me tose respecte na moto na ka na ye to mpe bagene toza important tosengi mpe bato batika kokangakanga na babutu batika kotinda bato na kanya makasi ese eza koviole la droit de l'homme mpe eza contre l'humanité ntango likambo wana ekokontinue tokosala plainte na niveau ya CPI po ete akoka mpe kokanga baoyo baza kosala crime contre l'humanité mpe koviole badroit na biso mpona nini te biso moko to revendiquer badroit ke totinda la CPI boyebi te bango mpe ndenge bazala kaka bango bato baosala mpo bino bozala boye mpo bango bazolinga te mokonzi ya malonga azala na mboka po ete atala makambo etali Congo bali kotiela bino mikonzi na lolenge na bango po ete bino bosouffrir olie tokendaka koluka bato bayebisa biso moko peuple to se prendre en charge ndenge Mzee Laurent Désiré Kabila alobaki bomoni teke tokoki kopratiquer article 64 elongo na bino mpo bino mpe bobika kasi bitumba eza sur le terrain kaka te tokoorganize bamarche populaire na biso tokoorganize bamarche na baprovince nyonso toza contact na baninga oyo baza na Congo central oyo bakangaki na Lubumbashi na Kolwezi toza deja na plateforme ya biso tosololaka tokoorganize bamarche populaire kala te. Merci beaucoup na banzi to soki si awa to koyeba ko solola soki bato basala posa la yo babenga bilo na numéro nini na numéro na biso wana 085 00 84 135 085 00 84 135 to na 090 70 74 446 090 74 444. Merci mingi na banzi to kobengana to kokutana batu pe o bakolinga kosunga bino po ete bobongola mitema mais toli ya mama Océane na ndenge to kotambola longo po ete bakonzi to bakambi to batu malamba yo kabino vraiment bo doser na likambo etali kuluna na peuple bolanda batu oyo bazolia misolo ba oyo bazali konyoko biso ba o balingi ko voter ba loi te bazali na palais du peuple biso nyonso longo to telemela bango tango ba ko zonga awa na rentrer na bango to la kisa méfiance na biso mais botika na ko torturer biso oyo to liko bunde tumbala bino po bokuta apela mama Océane bokangi ye bokati ye nana kolobela bino siko. Merci mama toyoki mbela na yo toza kolite po makambo wana esila matondo tokutana na bino merci vraiment. Merci. Merci mon amboka kabuya l'homme pour son échange par l'équipe qui gagne banzala bolandela bokebi eli Océane ye moka miluka kama kamute ndenge bato bandundu babenga ki Océane alobi mama ozali bolobeli oyo ki ete Océane tuni bango alobi bino bozwi numéro wapi tolandaka yo mpe tolobi na yo elongo nde biso tokolonga likambo oyo ata yo ozoboya ata yo ozondima te kasi bato bakomona ete chaîne ya libération na bolobeli yango Océane de la presse congolaise ezali bongo liseko ya République démocratique du Congo balobi voix oyo biso tokoki koyokama voix oyo bato bakolanda voix oyo tokokende malamu esengeli ete tokota mama Océane biso na bino tobunde tomala banzi bolandi TV za radio te to analyser na bino bandeko nini bino bolobi tosala totika ekolo biso ka lolenge oyo totika Congo ekabolama po ete lelo na banzi bino moko bozali koyoka ete ekolobama fitere caméra okena este campagne yango ne bandi makambo yango ne bandi koto yo boko mona nyamu ezali na kati ya union sacrée loko moko ya malonge ya lite bazo créer biloko la polani pola ko distraire yo na ngai bazo créer biloko la polani po bomona ete bango la kati la bango ba kotisi désordre oko ezali plan moko machiavélique pour la ko détruire Congo yango to ali ko senga na ba peuple congolais biso banso to tele maloko la mutu moko pola ko bunde tumba wana
yango tolobi lokola mwana mboka Adolphe Muzito alobi ya bandi akokena bandundu akotambola biso pe tokosenga ete na kati ya liste wana biso tozala po ete biso tokomema sango pe tokoya koyebisa bino pamba te ali likambo ya Congo esengeli totambola lalu kokena ba province wala bisika nyonso este bandundu Équateur les deux Kasai na Congo central toyeba nini ezali koleka na peuple oyo po ete tochingola yango pe biso baso tozwa likanisa kobima mbala moko po ete tosisa likambo oyo ekolo wa biso ebebi masano maleki makambo ezali kolongobana te kasi tomonaki ete moko ya bakongo mai na barisi batomboli bongongo ya kondima ete bakosalisa biso soki totie yango toyebi te so bakondima mais soki bakondima bokomona video boni elekaki pe barisi balobi bakopesa biso maboko bakoforme tokozwa bakuluna tokokele pe biso moko la formation po ete tobunde tumbala biso moko toboyi na nsima na yango bapesi ebongo na nsima baye koréclame biso moko bakongo mani tokozwa formation elongo bani po ete toya kodéfendre nation na biso kasi yambo tokende bandeko na ngai tobongisa te eloba mamour tobongisa yambo tokende te Florence ya Matondo Mido tobongisa yambo tokende bamama missionnaire na plus 32 na mboka neta babei fokuyo moto na bakoko ya Lumumba mama na nga Odette mama missionnaire bamama ya nga bamama ya nguya tobongisa yambo tokende Daniel Ngenda bosunga ba démarche nyonso biso tokelo sala toko telema na sima intérêt ko sala malobi biso toko bima na balabala biso toko sala ba démarche monesco ko kende to boy makambo nyonso oyo ko sala na République démocratique du Congo yango toko benga yo kilata bino batu botika ka biso te toko benga bino Charlie Chobo toko benga bino bandeko na biso bozala Toulouse papa langa na Toulouse toko benga papa Toussaint Molonga na papa elo na mama elo na France toko benga bino nyonso ba Daniel Ngenda bato bosunga ka biso botelema bandeko na biso papa Mapasa botelema mama na Jolie botelema mama Odette botelema mama missionnaire nanga botelema Jolie na mama na Suisse botelema ba mama ya moto mojali to bunde tumba ya Congo et tumba ya Congo c'est les faisalité bongai na yo indépendance mama Samuel esengeli to bunda bo continuer mabolongo mama Dolo merci na yo de Brino mon mère n'Autriche la Chabienne qui l'a mais plus 49 bokena le connaît en pekato papa Michael papa le frère de maman Clarisse li passe langa ino ya c'est antelève to telema poto bundela Congo ba mama ba papa to telema de Brino mwana mère n'Autriche to telema la Chabienne nga la Katangese unique na Aken to telema la Chabienne to telema to bunde tumba oyo ba mama Célestine to tikate Célestine lokale mais les États-Unis d'Amérique mana nangana kunyado nanga to telema équipe pour la tête to telema soutien équipe à soutien au CA de la presse congolaise yanga moko d'Angleterre to telema to bunde tumba bande ko yanga na banze boyoki bana oyo bolandi ndenge balobi to soutenir makambo oyo ezali ya solo biso to lobaka bosembo ngana lobaka bosembo na dénoncer la sanité j'aime dire tout na banzinga la soke no luka batu te batu ne baza ko benga baza ko poussa na penanga ko ba mama se na voix na yo nde to kolonga mama yo lobaka po ba moni ete na chaîne de libération ya solo soki to landi bolobeli yango biso to kobika to telema biso baso to analyser a na lobaka mingi te po yo pe foloba ngai pe fona loba yango na lobi Achille tela la France biso tout bana kimbangu ya ntungunya bana la bilaka mapinga nelonga ba bundeli ya solo ya Congo to telema pona likamba nation tondi ma balkanisation te tondi ma te ba solution o bazo pesa biso ezali profitable te pona yo na ngai système o bomoni bakuluna bango baboyango wana bengi mokambi na yango ayebisi bino ndenge nyazo kamba atalisi bino pe pasi na bango kasi nini biso to koloba est-ce que to tika mboke kufa po ete bakambi baye ko torturer biso to tika mboke kufa po bango batali libumu na bango moko baboyi ko kipe ba oyo bazo ko monela pasi yango to lobi peuple biso tout en avant pona ko bundela mboka la biso ndeko bo soutenir biso la ba moyen bo soutenir biso la misolo po ete tolonga likambo oyo sa misolo to kolonga te ndeko langa to kozana mbongo ndenge nya ko atteindre makambo to kozana mbongo ndenge nya ko koma ti bisika bandeko ba ko benga biso esengeli tozana makoki po ete to koma bisika yo ndeko ofinga ka biso etali yo zo linga ko déstabiliser océan tala mokumba oyo nzambe apesi océan tala mokumba oyo océan za ngo pola nation congolaise au lieu to se soutenir ndeko langa sunga chaîne oyo sunga molobeli yango to tambola maman na Jolie na Suisse que Dieu vous bénisse misala ya maboko la bino bandeko la biso nyonso bisika bozali ba papa ba mama bo s'abonner encore une fois massivement na chaîne de libération bokozala ka bongo décider tozali ko kene ko sensibiliser kasi toye po ete soki mbele eye biso tokoya peto sana binyolongo merci encore une fois
na bino banso o nanu bo s'abonner te o nanu boyoka te tango koyoka s'abonner vraiment ba programme tangola no bondi ya botarde bono ete RMC ko komela bino maman dangola na mokitene Florence Matondo Mido na banzi na ande la ceci pote to ko kene sensibilisation na banzi bo ko mona Bruno yewana zongi malgré passe alobi etumba ya Congo c'est le fête yewana boko landa ye boko yoka ye mazali bongo na passe bo benga ye bo bo mesala mais bo soutenir biso pamba te to ko quitter la terrain to bandi c'est le fait zalité to ko kende to ko zo biso banso to koti pour la libération de la République démocratique du Congo. Merci na Kabouya l'homme pour son échange par l'équipe Kigan. Merci à Moïse Ngombi, Misap électrique. Merci à Pape Djei, directeur recherche stratégique. Et ça, on m'a dit pareil, mais Banga, Ingeta, la balle en Voulouse. La patrouille, la mort, nous vaincrons. To boya ba miyibi politique. To boya ba voleur politique. Oh, ba bungi selebise liki, ba baby selebise confiance na biso moko. Alors, ba voleur ordinaire, tout ça na taille qu'on dresse bango. Mais ba voleur politique, to boya bango, to kata liaison biso la bango, pour être ba ko boma biso. Kela si yango ezongi, ba mama fondation ba kolela. Ba lobi mama, moi cahier, moi uniforme. Toko zwa wapi soki na ote papa Michael soki la bilote ba obo sunga kabiso bo tia elikia bo kota likambango po ete ba mama batangisa bana soki bana batangi te lobi toko former bana na nzela toko former bana na nzela lobi ya ba congolais ko sala ndenge ni n'est-ce pas ki moyibi n'est-ce pas ki kindumba n'est-ce pas ki ujana merci makamabe kasi soki bosungi bana bakene kelasi batanga ekozala malamu gratuité ekweyi bango botala école ya Raïs na Uvira kuna école wane ko futa batu $50 to kolobela yango to kolobango na Yesu $100. Est-ce que c'est normal bango ba ko sunga mboka donc motambongo azokoma de plus et plus motambongo bangamba ebele to telemela langage on to telemela yango biso baso to za lolenge moko matondo la bino banso nzambe ya mpongo tulendo fula peve ingeta la patrouille la mort nous vaincrons les number 1 océan de la presse JKM P na yo moninga langa ya tango nyoso Dieu nous soit mon ami de tous les temps, le cœur de CR de la presse. Partout bino bozali, tozana bino ngo yako la libota langai, toko kunda lobby, ba ko sala déjà misala et be me kunda bala mbanza ngungu, ba ope bozaka la mbanza ngungu bobenga ko CR, soki bobengi na numéro, ba ko pesa bino place oyo, baza déjà kotonga cimetière o ba ko kunda lekilanga na banzi lobby, libote kozala wana, courage, nzamba pesaka yemoko azui. Merci la procureur, merci la capitaine, merci la bata sociale, merci na onyo sobosali. Nzambe apambola bino justice ya monde des corrompus, justice ya nzambe ndele kimakasi. Oya bomi lelo lobi pe kokomela ye. Tika nzambe azana biso nyoso. Yani passe na libota langa, courage na bana chef, courage na mwasi. Nzambe nde alinga ki bongo, tika esalama bongo. Bye.